moto ya linga kobeta basi kobeta mibali Golbert wa Tente bango nde mutu ba commission na niveau wana nga mutu akomisa nga niveau te musapeza kaka yo keba ozotanga la kombo te non neti bato atangi kombo ya bamantina eza era. Qu'est-ce qui se passe na era wana tozalaki awa na tuna ki yo makambo ya era wana obolobaki oyebi ete mais niveau nayebaki ete alors le wana nayebaki ete nga na mona au fait nga réseaux sociaux natala bato nyonso te. OK. Nayebaki ete nayebi epe te nayebi nde Milou abandaki na en fait la Milou na yo Milou wana Milou siko moto asala bamission ya tete so batami ya ye koluka yo akenda bamission ya bato bapesi yo mbongo ake esala mission asui motu lino obi asala na nde role ya wana Milou tete siko ye moko acteur pour batami mais mikolo siko nazo attaquer sur Milou te nazo luka siko tete. Qu'est-ce qui s'est passé et comme ici prophète na niveau et tant ici comme maman tina comme il y a rien eza ngo kaka mutu mo yalinga asa neta yebana susu po kombo ekitaki. Bonjour, Bamastato ya Michigan, Basina Mibale. L'ingénieur Sabino Kaketo soutenir Arnold Mido, Mr. Sapis, dans les États-Unis. Et on a l'ingénieur Sabino to s'abonner Mingi pour nous soutenir Emergence TV, Emergence One TV. Ils ont un katakin. Zelo Kamboka. Et c'est Royamba Olissus. Merci. Bonio. Non, ça va, na saluer le patron de cette chaîne. Manager. Ben Lobich. Américain. Yende pa na ye kunande ba to betaka ba loterie pour aux États-Unis. En face il y a Phoenix, un bon marché. C'est un des grands Batambusi, Congo et Mobimba Bazana 4 États-Unis. Donc, vraiment, c'est un gars bien. On a salué Elise Saloum, Zamba Pamolao. Azan un déplacement, Azan Congo central. Congo central. Bon, aïe, ça m'a balité. Ça la bastion de ma balle Koufaka. Moi, c'est un film. Elise yo zela na oboya yo ozonga na oboya bakena mission sans break aeba bon en fait tout tangelo mikolo le 14 déjà le 31 comme pembeni position zande non mai 31 mai le 31 mai appel les tellement monene alors le 31 mai tu na imka et la première sortie nanga bon ba sortie monsieur Salema année mai année où première sortie na bandisco na zongeli ba stade na zongeli na prometa ibino que après o ya memanga na internet ye wana na ni comme oyo moni wana vandi wana ayi lisusu alongola na internet ambi o sali zoba na longwati donc na vandi o sepela bokila wa internet elengi mutozo le mutana toilette otalo beto sur la bouille mutana toilette partout dans le monde en tout cas Taotala wana bisa otala o TV au même on nzela jamais donc vraiment internet à la vitesse ya bien na o c'est pas non magé so ya wa il faut mutu za kana c'est makolikolo ngape na tie mutu na c'est makolikolo toi au monde en l'envers ya solo wana pasteur azarate mutata azarate mutazuka micro na tie na nzela fingi ya si le yopo yepe o fingi OK o ya olonga muninga longi ya longi te bokeka la cesser le fait et ça mon Aisha okoko nzamba pa mulayo. Okay. Il y a même en internet. Aïcha Okoko. OK. Dans na boutique mo bona mon caméra. Nini. Oh non, émission nini ti ta kotanga ti lelo. Aya isusu moyen na lago.
faut bima na internet ngambi mama wana pétage ozaka su ya ye te donc après daokala après dangai donc voilà quoi. OK. Donc les 31 vraiment ils a sérieux. Guy Daniel na bandeko nyonso akasavubu NRC mobima. Population congolaise ba Peter ba tutu wana ba pétez bino nyonso bozala na toujours téléphone na maboko. Côté mobilisation ndiye ka yo mondo zoloba ngo ne domo ba affiche ba sport. Nazalaka bongo bandakala ngalobaka bongo affiche te. Mbalo uzondimaka ke Denis Lesa ya 2001 wana zaka Denis Lesa wana. Ni yokani. Déjà Kinshasa ba yebi kina ozala wana. Biso do ya caméra we. Oh. Na bien. Yozo monanga na sali loko na eshwa. Et on a Denis Lesa kala. Ngana za na base. Déjà na combien de passeurs na NRC? Kini mumana na 5000 et quelques. Pasteur ga ya pamba. Ou ngana o géré. Po ya iretar nguma secrétaire général on a passé instruction siko ke bakanga bango nyonso l'église po baya. Mais vous avez na bika wala siko bango moko ga dia batodisi. Bon. Siko bandimi. Biso do ya. Bandimi. Ngana da mutaba full de naissance nzamba pesanga pouvoir wana. Na nango na force ate. Na ocha fichte. Perte. Na ocha banderole pété perte. Na ocha banderole ka moko na victoire. Na moko na ocha liboso na liboso arche. Na ocha banderole te événement banderole il faut martyr o wana na ocha la banderole te. Thème ozo exploiter ça dit. Foi kaka. Foi. Foi veut dire mon pépé oyo ezobuka me pépé opposition. Moi j'ai ça on dirait moi tribalisme ka ba sakata ni boya. Te na utiliser mon foi na gisana pour na valoriser langue na ngomonde yo tangi. Oui, colom sous mon tangi foi et c'est un des avions. Bon, on comprend tant autour dans mon oronine qui s'agata. Donc bah tu vas comment tu vas s'agata moi poids. C'est-à-dire na pesi merci na côté na outil. OK. Na botami kuna. Na pied merci quand même na langue nanga o ils inconnu. Bah tu vas y bango, bah tu vas y ba vie singa uju, bah tu vas y ba boboliko, bah tu vas y ba didas pembe, bah tu vas y mais bah y bilang na bangote. Bah di bango bila tout ça mais yango na siko na valoriser ma indombe. Grand Bandundu. Okay. Langue na biso mundele mukomsu na Paris azolo balanga njondo na bien na bien njondo donc et ça nga bien après atuni njondo c'est quoi na expliquer njondo za ba doit comprendre on a valoriser kaka langue nde ba to ayeba na chiluba nde ba to ayeba na swahili ngape na tiki moi disaka na ba thème nanga po ba to pe ba kanisa biso sika to uti. OK, le rendez-vous est pris le 31 mai na et puis mala moko mercredi na ngana ça ba défi. Natie mardi. Vous avez défié Nani? Non, on a défié Diable. OK. Natie campagne mardi. 4 jours à semaine. Eh, vendredi, samedi, dimanche, on a natie mardi jour à Moussala. Bon. Pour na tester est-ce que na écouté na Congo lisusu. Vous avez de Oyara. Et na meka pétage yo moyende ke. Bon. Il y a pas testé. Le pétage c'est-à-dire que mon kile komo yokanga Congo komo yokanga monde yokanga na sepele omoni ndeko nanga uti Bruxelles ayeka pona nga futi tiki ayeka po akutana nga ça m'a fait du bien na ko ba chef de poule donc na go déplacer be muta futi tiki aller retour na séjourner awa prophète to solo la gina yo awa tant to yo pétage ezani lo beza philosophie ezali ko la sa révolte moko boy mais dernièrement on to lora banda semaine passée tiko koma lelo ba apparition sali na TV ezali pétage on dirait niveau mususu pétage wana na mama na biso to yokaka te atangami na kati komi ba wana ezali pina ba injure encore pour le bien que YouTube bango internet bango ezaka mutu atie boye ezali penza on dirait yote ni niveau pétage wana ezali niveau mususu wana ekomi ko reclasser mutu ko redresser mutu il faut niveau neti na tiki déjà nani oloba nani Milo nga nazolinga to comprendre na likambo po tout moni ba mon réaction mais toujours baté e bandi wapi et suki wapi qu'est-ce qui s'est passé et comme ici prophète na niveau wa et tant ici komba mama tina kombo bina il y a rien ezala ngo kaka mutumo balinga asanete ayeba na susu po kombo kitaki Milo azali mwa ya Tintin azanani Tintin azali histoire moko ezaka connue na monde. Tintin au Congo, Tintin en France, Tintin aux États-Unis, Tintin azaneti acteur. Prophète namoni fona tanga ba kombo. Ngai na ne ozangi Milo awa donc na bungi.
Milou, kasi yo luka te, sati ngati kota on a sa biloko na nga na pesa ba komo, pourquoi na pia komo pona pesa scénario elengi. Yo moko débrouiller mutu ko pesa komo wana. Ngasi koyo na pesi kombo neti ngomo Afrika ezali eloko mo boye basala ba musique. Yango na bengi ngomo Afrika. Bon, na pesi neti de quoi Golbert ya mutu abeta ba spire. Abeta on a bas ventre ou na tolo po étouffer yo okoya. C'est-à-dire moto ya linga ko beta basi ko beta mibali Golbert wa tente bango nde mutu ba commission na niveau wana. Na mutu akomisa nga niveau te. Musa peza kaka yo ke ba ozotanga la kombo. Non. Neti bato atangi kombo ya bamantina eza era. Qu'est-ce qui se passe na era wana? Tozaki awa na tina ki o makambo ya era wana. Obolobaika oyebi ete mais niveau e kombo. Na yebaki ete. Alors, le wana yebaki ete ngana mona au fait nga réseaux sociaux la tala batu nyonso te. OK. Na yebaki ete na yebi epete na yebi ne Milou abandaki na. En fait la Milou na yo. Milou wana susuna. Milou siko mutasa ba mission ya tete. So batami ya yekoluka yo akena ba mission ya batu ba pesi mbongo akeza la mission asui mutulino ou bien ça na le rôle ya wana Milou. Milou. Tete siko ye moko acteur. Pour batami. On a ba personnage. Mais Mikolo siko nazo attaquer sur Milou te nazo luka siko tete. Na ngoma Afrika. Muso sabimi ngoma Afrika. Oyebi ngoma Afrika te. Nga ezaki trouver moko voilà ngoma Afrika. Trouver mo batia ngoma Afrika ezaka mutu na lumbala comme lundala ezaki logo mo lundala production ezaki na succès makasi na kin. Il y a des choses qui naissent à kin qui disparaissent. Pourquoi on appelle ça ngoma Afrika? Parce que logo yozo mona makasi lelo lobi ça va disparaître. Babar Suzanne là. Que sera za otambwisa biso wana ba concert telema tongo sa lelo Suzanne la ekufa. Ozaye na concert ya Geste. Lelo Suzanne le kufa, tout le monde ba Onyx, tout le monde ba Ben Namabo va disparaîtra. Vous comprenez? Je voulais dire à tous ces gens-là que aujourd'hui c'est toi, demain tu disparaîtras. Il n'y a que Dieu qui restera. Tout ce qui n'est pas de Dieu disparaîtra un jour. Mais oye lo nzambe vandaka. OK. Bato batunanga na ken internet plus de une année. Batanga comme nanga ça choque les gens mais bayebi secret na vandélité parce que mission nanga eza batuté mission nanga eza nzambe. Na kota na TV pona sakola premier prophète ou a kota na TV na omona mutu na njili na omona mutu lelo ba Denise babimi. Je suis fier. Ya komona lelo ba prophète ba mo sakola na TV mage bazoni nimate ki mutabananga. Mais mon client, moi, l'histoire, c'est que c'est Deliles qui a commencé ça. Mais on a commencé qu'il y a une bêtise, je l'ai fait proprement. Alors, Milou, Milou a vendu Ronald. Milou, papa nae, Adam Moussaïla. Tu sais, maman Nezemi. Milou a era. Nazolo ba Milou. Nazolo ba Milou. Ça comme na yo lingi. Yo mo sala étude na yo. Ngala tokengo Afrika, tozongi awa tente, tozongi Milou. Mais na lobi yo mo to pesa Milou kombo. Bon, yo bi Milou nga lobi era kasi. Etal yo ngai au moins na yebi ke za Milou. Era. Yo so yebi ke za songolo etalinga te ngana problème. O mo tuna ngeza ya mama era. De ce que ma prophète a le zaka mama era. Soki yo yebi komo mususu ngana yebi mutu yo na zolo ba komo ne Milou. Milou. Ye mo azobe a yebi histoire na obeta. Donc kodo yo ngana yega ba to yeba. Bato bazolanda yo faut comprendre. Kasi yo pas comprendre ben ngati go Milou. Bon, to za onenga interprète na église wana. Yo zolo ba mo ngana zolo ba ba komo. On est concerné yo. Ngai yo gate. Milou yo bo mona na. Papa na ya Muswahili. OK. Nazo sunga pe ba service. Moi c'était papa na ya Muswahili. Suko a récupérer mère na e. Ba boti Milou. OK. Papa alimwe. Tuna Milou apesa sa photo ya tata na. Apeso comment ya tata na e place à ça. A kokate. Donc Muswahili wana kena. Mama yo sa libala mususu na muluba. Siko Milou azui kombo ya papa wana. Ya papa liboso. Fausse identité. Tu ne peux pas prendre l'identité de quelqu'un qui ne t'appartient pas. Déjà, usage de faux. Deuxièmement, accueil, pas si aboyi ko souffrir na ba famille na aye ko bata masiko epa ya Ronald. Petit mon qui toko petit mon bien petit mon manane.
Ronaldo wana sikoyo azovanda na côté ya Kasavubu. OK. Sayo Kasavubu. Na côté ba Sayo wana. Na nani tout ça. Naza besoin de papier na. Donc tango akomi wana, boy ça muto apesa nga papier. Donc tango ye ba famille ya Ronald ba uti Suisse bazoya. Na mabana na bango. OK. Quand ba ye na bana na bango bazo utiliser Milou pour asala bango conducteur, atamisa bango na ville. Non, atamisa bango na ville, ba biloko mo ndenge wana. OK. Aye kolinga mwana mwasi moko ya ndeko na ye wa bokoli yo na ndako. Donc ici quand on a tika ya sunga zo mo place wala bazo bokoli kolia moi chemise, moi pantalon, moi ba biloko wana. Vous comprenez? Alors, na wana alingi siko en coulisses. Avant que tu alinga fi wana, bakangi ye alingi nanga lisolo ya Milou te. Milou a mwana moke na ko bandoloba makambo na ye te. So kota ki yango prophète. Te kosala boye te. Na même mukolo. Milou a mwana moke na ko. Na boyi makambo. Kota ki yango fosi nzango pe kala ki mukolo wala. Mabe ya Milou. Balingi komizala oyo azate. Omoni bato ba milingaka te. Il faut avoir caché à bato mususu. Ya bato mususu. Voilà. Reproche. Pour na opesa idée ya bato bazo lela Milou, afinga bato trop Milou, nana laksa pourquoi azabongo. OK. Milou tango akomi na ndako wana a violé mwana moko wana. Pas kolinga violé. Aswani na tata mwasi na ye. Sasa mwasi na alongoli bilamba. Alaxé Mutakala. Déjà mutu na culture na biso, soki ba Alaxé Mutakala na famille. Okomi modi. Ou eloko moizo ayo kindumba, to kindumba te e beti osiko impolitesse. Po Milou akofingo, bop, kamba moi ba, bop. Est moi soka moni mutu, faut ganga, bop. Faut soyo. Bon. C'est ça l'esprit Milou. Et utaki na Mutakala ya ndekone wana. Wana écran de lobito inspecteur ndawolo. Inspecteur écran. Inspecteur écran. Écran pesa, inspectorat pe et ça le salaire. Bon. On a muto banquette. Alors, Ronaldo wana penda ye muta aidé ye makambo na zolo batuna mobile ya Saratola. Saratola o. Comme on a Diego. Mobile ya Saratola. Diego. Diego pe bavana na ye, bavana pe pa ya nani wana. Ya Roland wana. Ya Ronaldo. OK. Ronaldo wana nde sikoyo nde asali ke relation moko ebima entre ye na déplique pomba oyo ayeba kitoko wana. Donc ba kombo ezo bakisama eloko yango eza pena munene. Te me nazo expliquer yo sikoyo qui est Milou. Milou. Milou biloko ne bandi sikate. Kombo nyonso otanga Milou nda okomaka Milou. Milou nda ozongaka Milou. D'abord Milou alobi o atanga na mawete. Azo diplôme na mawete. Na ke ko vérifier na mawete na mon diplôme. Ya solo. Bon, songa na kosi yo kene mawete. O azo diplôme na mawete. Mensonge d'abord. Na Suisse, avant que de Suisse, azako vanda na biso pa Ronaldo. OK. Tuna Diego so mamna oloba avant ya. Tango ya longwe Diego ayi. OK. Même famille wana. Na peut-être sozo ko. Nazola. Sikoyo bavanda na Kasavubu. Déplique tango ayi ba présenter pas déplique. A comme petit ya déplique. OK. Wa Milou. Milou. Alors Milou so changaka ba maître. Sikoyo Milou tango a comme pas déplique. Ba makango a déplique. Ba break na yeso ba ye ya gera ba. Ale bakangi yako alingi mwasi ya déplique. Oh. Déplique a bengani yo kanga ite déplique siko a bengani déplique a kufa te asali. Azali. Nikola opete pe mabe. Te aye maitoko mwana na lingaka. Asa petelanga plusieurs fois la ki pa ete mungongo nende na lingaka. Et peut-être aye ma bien déplique. Bon ça pété aye ka petit bien aye a péter le long bon et normal déplique. Déplique sikoyo pété ala ke linga break na ye. Déplique a bengani. Bon. Ti déplique a voyager azongi tout ça ba obondela ka ye kaka. Aye mo aye obende na nzoto. Déjà mutu azana mulimo à lapin. Basi
kaka basi. Ake poto. Akomi na poto, mwasi abaliye, bapeze mukanda inani. Renouvelable. Okoma akomi na poto, ali musala te, ka ndako. Ka fer, ka tile, ka mwa rouge à lèvres, ka mwa poudre. Alors, vous avez double simité. La évité double simité, mais la évité ça va souki à basi. Bon. Mais bon, na cadre, na évité ça la beauté aux autres, mais pour ma chérie balinga. C'est comme qu'on côté la basi na Suisse. Alors moi c'est à Talabi non. Oh yo. Ce qui moi c'est que musala ya zu caméra tient na kati salon. Oh. Abandi ba pétage. OK. Moi c'est sur aye ayo ka soko mon bel na auto figa bato. Ne sali que moi ça bengani. OK. Pour na ba chérie et puis ba biloko ya zo sala au sepela. Pour linda wana papa na ye azalai beaucoup azalai mokonzi na commune na Neuchâtel. Linda moi si ya ki wana ndeko siko ba ndeko Ronald. OK. Ah donc relation est comment kitina niveau libala. Oh, mais quand ça y ko linga ndeko Ronald wana ti. Tango alingi abali akepoto akimi ayena mbongo ko masala ka infirmière ayena mbongo ba infirmière na poto bala mbongo ayiko bala yaot ba pese mukanda tatini ngamongo na kete Ronald yo oza muto ake yo tout ça nzokande ero bazokende ko lakise banzela ye ba beauté wala sala ka banine mo akadi ba suili wala siko oyiba la poto balinga mo biloka miniki na mitenge ende asu mitenga ke tango akomi na poto alingi musala te apesa yo kaka document moko ya place ya sala pana inani. OK. Moi ça moni comme charge abengani. Anga utafunda yi. Mais atali abi abota na mwana mongo moya funda yi. OK. D'ailleurs, il faut afuta mongo ya kolia ya mwana mwaswa. Babenga ngo pension alimentaire. Afuta ate mongo tout azo sala. Afuta pension alimentaire te. Tete ozo kanga mutu na yo sunga tete sunga mutu no milu agene ko pesa mongo ya kolia ya bana. Basilisi wana azwi ba dossier na depuis a komi na poto. Alors, elo nini esalemi abeta tante na ye abangende poto. Beti ye pena beti tante na ye tango tante habite lelo na longolo mula nde alongole mutakala wana na bilamba nde mwana na mutu ekufi. Donc na linga na ye so elongo moko boye que abebisa minere moko na ndako na bango wana place ba otala ye. Nde eloko ebenda ba problème. Tuko tango akabwani na ye azana petit bitinda ne moko ya mwasi comme ne Roseline. Parce qu'on a un peu ça historique. Moi vani kimia nazo la ndabina la comprendre. Roselino wana mutu na ya masolo. Mais beba ni na landi live moko Roseline na côté lié na ndenga mukete abibisi ba secret. Bon. Aye ko finga mama nana 27 ans abota bala mitenge bana miniki bana pembe ya métis na mundele. Mama komonisa nani o bana wana te pardon. OK. Bazanga procès afundi. Oh. Dans le 21 juin oyo Milo azo samba. Na qui est pour porter plainte. Te comment ni lo mo wala prophète a porter. Te amamuke. Na ozoyega na maboko na aéroport ici li na okanga. Baba. Yete na okangise pona zwani. Nkolo eko mokangisa yo pe te dossier ebisaki biso wa Mike utsena ekomi suba mako kangisa ekomi nga te mais oui c'est biso wa ke Mike ngana ito a problème te mais nana problème nena Tintin na Golbert parce que Tintin na Golbert nde bato bazotinda nani Milu aya koswa mino pe Milu ekomi ya Kopal bon ezo soit isoute so subo isaka gratuit sikoyo yango ozomona makambo nga nazoloba nalingi nanga makambo ya Milu te. Alors nde sikoyo afingi baza na procès aza mpe na procès na Véron Kelani ezali mama moko ya IDPS asoutenaka baactivité fort. OK. Bape na procès na ye maire wana aza respectablement mokolo donc badossier ezaka na bapropos bakofinga babiloko. Il a un problème à partir oyo abetaka tante na ye wana tante wana sikoyo alongolele bilamba pétage côté na mutu. OK. Nde yango ozomona
problème to nango impolitesse c'est côté lié makambo côté lié ndenge yo moni wa prophète namoni ba dossier ba impolitesse tout tikango bon natiki tout tikango natiki po les mutongo pe ça vaut pas tout tika d'accord tout tika d'accord nga sono non la ndelo maloba mo natiki tout tikango ka et ça peut bien se lobela ngo lisusu te donc kasi yo moto yelinga nga natika inanga nga umoni ndenge akomba mama tindi tanga mena kati il faut na comprendre lo nini za ki wa mama tina mutasala chaîne majabu Majabu kamoko. Majabu ya Mike Kalambai. Afuta 7000, après au 5 échéance, il y a 2500, 2005 en 3 temps. Les Salemi et Sili. Anami Kananyoso. Mike a quelque teka chez Nouana et pas ya Majabu. Oh. Vous comprenez? Ok. Oh, il y a Yena Majabu Etali, Maman Tina. Nde mama tina akamwe amona ke batie komona ye ya liboso geno ayo radele c'était ce yo ndemo mona nga wana za contrôlable nga moko na za d'abord incontrôlable ça dit d'abord pétage ba aussi monné tant na yaka be mission kuna na si ya tamola nanga bon kwa yeb sanga boy non nga na grand personne na za mukolo na za responsable je fais mes choses ba ko mélanger makamona et puis petit wana il faut yeba ke tina muluba ya muswahili tina muluba bon wana bana pouvoir ara bandingo na ye na te so en fait tout te yo kana imsao donc muluba ya solo le bana nga ba 50% muluba 50% musakata ok ya muswahili a do attaquer muluba muta muluba za mai kalambai et makalambai fa ye ba wana ndingo na ye mais mutu na ye so azo finga ye c'est que ye mutatindi oui pour banda batindela ye mission ana a répondre te est-ce qu'on comprend tu n'as pas atindele ba facture loba ka simongo ngana lebino pour facture ya ngwa si le lo a répondre te ok na ebisika ba usuka na te pouvoir eza ya bango ba na entre bango na bango ngana nga musakata mutapeta pouvoir eza ya bango mana ya bango mais un peu du respect na babitumba bazwaka ba famille te c'est ça na combat soki au monde ya Croix Rouge aye faut tika eloko mutazoki Croix Rouge asani azwai ok so combat et comme kende hors série et l'axi que combat wana mutwana za isusu na argument ti ok quelqu'un qui a l'argument pour délire c'est lo boye la yo basi na boyite na ba XP na na bon na pe ba tutu pe na bima na bango na kata pétage bon eze wana nga monsi na tubela masumu na nga kala oyela nga ex mo boya kala to pe mutu mo boye lisolo eze ya problème nga kutu na tubela na nga na pete nga na logo bango te oyo asumuki asenga pardon te bon nga kutu ata lisumu 21 na kozongela ngo pe na sengi na ngo pardon omona congolais ayebi delile sa mutu apolele ato yelinga eloko nde nini na kosolola soki esenga na fukama na fukama ok soki esenga na ndima na ndimi nga loka bango te bawanganaka te donc mutu moko oya awa te odelesi boye na boye rien mais ba ex bazali batunanga bazali mwa masolo akala ekozanga te mpona mobali ok ese nga na bakanza oza mobali mitenge mpe ezali na mitenge donc sikoyo bato kuti batunaka me nde yo tubela makambo bana na yo mo bana na nga baza bato mpe baya bato moko éduqué na bayebiki père aoloba vérité nde bongo batuna ngo mpe question ya bana liboso mais papa le pétage c'est quoi oh mbale omona le pétage tu es dans le pétage toi aussi mais tu la gars là léo si mais à tout la mais ça c'est du pétage et donc bayebi que vient la bango à mécène à muta makambo muta masolo prophète donc voilà quoi on comprend de moi donc masolo ana ya ba nani te wana to tika na tigango c'est gigolo c'est petit mabene nde abimana basi ya bato omoni babetaki ye po abimana mwasi moko na poto na mwana na mama yoka ntango babeti ye image yango eza beta ye batikeli moto akala oye batindinga baimage nana babiloko ebele awa kasi mpesa tolekisa image wana yo mofuya yango eza na internet kende kofuye omona yo mofuya mais ce que j'ai dit le petit là doit être déclassé ok kobetanga masoni esu te totikanga kamba ok kota lisolo asika prophète tozalaki apana tosali émission tala émission molai ozoexplike biso crise oyo ya carburant ndenge ezokende
Les autres ont la crise continue kaka. Siko Didier Boudim, ministre na fier, ozo salele fier ozo kumi. Par rapport au pétrole. Par rapport au pétrole. Vous dites que alala kina ne. C'est ce que mutu yoso même zoé à Keda. Ngana ne te yozana ne te suru kia ne c'est likambo zali. Oui. 230 millions. Oui, c'est normal. Au fait. C'est normal. Mais bien mboko. On est réserve service secret. Ceux qui va au monde suspect ban droit à faire l'enquête. Mais vous avez le droit à ouvrir pour information. C'est comme que ba kanyo on sait que non mais bloco bazala on sait. Vous avez juriste. Vous savez. Ouais. Ba droit 48 heures non. Pour ba si s'enquête. Ba go kangé 48 heures so ba moni que bendi c'est sérieux. Ba tindi na parquet. Pour wana za bo PJ. OPJ ezali ba police, ba ANER, ba bureau de likolo na bango parquet. Donc so ba moni ke bendi ça sérieux ba tindi dossier na parquet. Parquet so ke sili ba ke tribunal. So discours ezalaki na nga Didier Boudimu naza ko kumisa c'est par rapport na crise oyo. Oileka ki ya pétrole. OK. O ezo continuer parce que yé makambo ya 1400 ya obakisa likolo ya 2000 eza ministère de finance mutapesa. Mutapesa prix ya pétrole eza ministre économie. Oui, wana o expliquer biso to ki vraiment. Yé soki asali bambeba na yi. Wana etali sunga te nga nazo défendre yé par rapport ya crise pétrolière. Bon, s'il a dirigé le pays et qu'il y a des indices il y a des choses, là ce n'est plus moi. Na commissété, mais na nimié na crise oyo na l'accès que ça m'a été. Et puis jusque là bakangi et pena noté. Ce qui est à Gabriel Kouta Kota Bolo. Mais ça la bongo, besoin d'enquête de tissu basuba abi. Lié bazolo eza libabe Mwanza mutu azala. Mwasi akala ya mutu azala. Naboyi na kota polémique. Yo ba makambo te boyo yo. Te. Tolo mama mwaner. Atouché ba ouais. Te. Wapi ouais. Et c'est là mon sakoli aleki yo yé disous. Ta kolugna ba problème. Kolugna ba problème dépôt. Dossier yo zo me mangana. Il y a trop glissant. Bon. Il y a trop. Par rapport au ministre. OK. Ministre na mwasi na ndako. Nako kende ko loba n'importe quoi sur le ministre pendant qu'il y a sa femme à la maison. En parlant des femmes. Est-ce qu'on comprend En parlant des femmes, ça fait 2 semaines on a reçu l'exclusivité à annoncer que GFT a balaki. Bien que Zalagi n'a nous flou. Maloba Moussa. Moi c'est dimanche go présenté une kilte devant l'apôtre Mutombo sous recommandation à Dokan au place à Ben Liban. Au Dokan na Mutombo ba Mutombo avienanga. A Musalata. Position ndeni ko. Oyebi ka Musalata. Nani Mutombo? Léopold Mutombo. Akoli na kutu. Ya solo wana. Akoli kuda. Do akoli ayebi kisakata ayebi mupongo ayebi mboto ya solo wana bon akoli wapi tuna Léopold Mutombo Léopold a olobelo vieux Léopold batone balinga bongo te papa Léopold ou apôtre donc ayebi moboko ayebi kwanga po akoli epa na biso. OK donc toyebani net ba famille boye parce que na ba passer Charles Poye ayebi kisakata ko lobelo ko leka basakata akoli kuna na kutu position zande atanga pe kuna vieux Léopold atanga kuna position zande ko position zali via le misa inga de bana kalabino tatouaza petit na yo amutu na yo alors to tiana se parfait yoka et puis tatoua petit na ngai propre non bo pani nani mogisho baraka pasteur te kotangela ngai te alobi kama mo réaction na nabi kama kambia lo vai kala kotanga yete mogisho na tena kasho ya solo wana alobi de ni basuni yoga non prophète de Sabani non tu comprends pas ce que j'ai dit moi bilo mogisho alobani mogisho a grand péter ya solo wana aoluka ngana yeto bebana po ayokana po akoya ayebani sute azana sila babilo ne asala et sila succès ba Moïse babimi
bakalamba babimi batuzo do yes koyo nani oyo bon marché comme nena waleza bimi makasi siko ya kufa petit na ngai tatu kobale longola ekobote atanga ata mutu nyonso ayebi vérité wana ekobo ezali Fredi Bozila na mama Micheline Poto bastaff ya Michigan li batelemisi bendele ya Emergence TV na kati ya USA staff wana esimbami na Fredi Bozila, Micheline Poto, Telesfor Bolanda, Kadim Poto, Hortense Mbombo, Gervais Boumani, Emmanuel Bolingo, Gabriel Sikabwe, Hortense Mbombo, Pilchini, Bonheur El Pilchini, de ba staff wana simbi Michigan.